Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, 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 bonsoir. Oh là 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 là. La grande famille Bokota nanu, Bokota, bino boko inangati nati. Mais na osala nanga kamusala nangai pour de bonnes causes. Na sala nanga musala nanga pour de bonnes causes. Oh non. Boinaka belle vie pour nini. Bande qu'on a pire esprit, tozwana no ki fanatisme to bwa kango kuna. Tozwana no bolingwana ke no to lingaka belle vie tozwana no to bwa kango na kuna. Ah non. Niveau ya professionnalisme. Oh mon Dieu. Ah non. Donc bino batu bopona na bino bozaba na famille libota. Oh non, bo umela. Bosala choix kitoko choix kitoko, c'est-à-dire que non, na belle vie télévision bisonyo so nous devons réfléchir le quoi maman biso. Parce que moutoué balukaka. Hey, nul par ailleurs nul par ailleurs franchement. Ah, bravo à Poutine. Leçon morale. Tout aussi s'arrête. Leçon morale. 12e épisode. Oh! Bravo à notre Poutine de l'écriture. Attention, ça va. Zabenamawa. Hey! Poutine Ozanani. Qui est-il, maman? Qui est-il? Qui est-il? Mais viens si singa maele. Vous savez quoi? Bande ko ngape na bulaka trop. Ngape na timba tongo. Mais na zwa qui indicité. Il y a que éternel là. Alors que vous avez un zemi à papa hier. J'étais loin. Dans la musika, il n'est même pas. Nga sikoyo, tangu mwana zobo ya koloba, ide kaka ya koloba. Oh, Poutine. C'est-à-dire que non, éternel, là, n'enga boya ki koloba, wana zo pese grandeur à likambu, que non, bino bo kanise za la rock, kumzo ka eza yete zande, tata oyo se kona. Bino ate la grande famille Libota. Bah shalom 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 shalom. Pardon botikangai esengwele kinga ya koloba keno muto na bundelaka aosa la fierté, aosa vraiment fierté. C'est-à-dire que non ça musala nanga mo pe nazana no fier ya produit nanga parce que no bi que no produit nanga ratakate. Wow, 2024 est clôturé na film ya leçon morale. Wow, c'était comment la famille? Bravo à notre maman. Bravo à notre Poutine. Bravo. Mutatika écriture na défaut. Mutatika écriture na défaut. Enfin, to kangi 2024. Bolé kate 2027 to simiango na maboko. Mawa. La grande famille. Esengwetondinga motema Esengwetondinga motema C'est-à-dire que non, na comprendre tes 12e épisode. Boyebi que non, na ganga na kati ya ndako yo na niveau moko. Qu'est-ce qui va pas nini? Na zongi mutu tango batuninga nini? Na eko se rendre compte que na otande film na gangi boendeni. Il faut toujours aux à la famille Libota pour se concentrer dans la belle vie télévision. Et comment on dirait, un dose moko boye unique à 17h30 au pas film et quand tu en as ta na minute ya kobenga nga na phone te
kokomela ngai te po kozwa mama na kozwa donc mama na langage nayeba te soki ezala nini na ngai nzambe na nga c'est omoni soki oza na nzala batielo sikoyo biloko ya kolia sikoyo oza concentré olia na minute otango ozolia ozodunda moto adérange nanu yo te nde bongo nga nazala nakoma bandeko na ngai si s'agit ya bokodélivre nga bodélivre nga po ezalaka boye te mama na biso mo pardon mama Mireille limbisa na otala filme naza déjà concentré mama Mireille namoni atindeli nga lien moko boye yaya nakendai nango musika te na betieka bordure moko boye na bi mama filme se ekoti na ota film boyo ka ye pe ndenge azo répondre ngai abi mama BBC yo il faut kasi puti na bando futa yo po non balinga pe mutu boye te mais non vous savez quoi dans la vie bozalaka fier na eloko moko o eza pembeni na yo o ezo produire eloko ya bien c'est ça onga na okioloba. Donc, naza fier, naza nesengo wana ya koloba lorsque je viens, na ye kolobela peut-être film moko au Belgique à Komaki. Donc, naza na nunga moko na esengo ya koloba take no mutu moko atala ki film wana te. Koyoka kaka mama BBC a okima mbangu na Bellevue Télévision. Et lorsque okima na Bellevue Télévision, ye moko koloba c'est-à-dire makambo ezawa asa nini akangami. Bandeko 12e épisode ezali kutu na 1 heure du temps. Bolandi conseil ya mama Ani très profond. C'est-à-dire que non, Bellevue a décortiqué bisona nous un titre ya film oyo et lobi leçon morale. Poutine Oumela Nzamba bakiselo lisusu mikolo ase Oumela a continué à inspirer yo parce que au sala musala na ye donc yo za musali na ye c'est-à-dire que Nzambe abomba yo na pire esprit la grande famille non eza na ba papa na bandako bazo ba ke non o eza ki vraiment ki professionnalisme ndenge to vanda ka tozota la film nga siko nazo ba mwana oyo éternela oyo kovanda kimia boy koya kozwa peza so nini yango oniata peza mwa munoko na fongola aloba nzoka mwana zobanga aota la grandeur ya koloba ke non eza nde papa JR nde mukolo makambo ben non Bellevue oke na biso ndenge nini mama yokela pe biso mawa ko yaya yokela pe ba voisin mawa zabelanga pe boko ya koloba soki mikate soki nini nzele za te awa boleka te allez otika nzela putina leka bandeko boyokaki makambu o mama Ani abimisaki na munoko na ye lorsque baki kosenga pardon lorsque Patrick aki kosenga pardon c'était profond to kepe na papa na ngabo papa Tirbo pourquoi bozela kaka makambu ekomi grave nde bokomi kosenga ba pardon et ça peut leçon et ça peut leçon ya ngana yo bandeko tokyo za toza na bandako boye likambo eza boye to trouver ka compromis à l'amiable to memi yango na nous zigzag ti et comme batu bakabwani tango batu bakabwani bien muto akufi nde ekosenga pardon déjà bo tala ba makambo ngo o tirba lo baki ke non ngala ko pardonner yo te parce que boye pourquoi bo neka causer la problème et comme na ba niveau au niveau bando ya kosenga pardon bandeko eza leçon. Franchement, eza leso eza mama kamusu ekoki koya et ye penza boye na nzela na yo nzamba sunga ka biso nyonso film oyo ete ya kaka biso nyonso ke non na situation nyonso ya ke non eza deux personnes boza na ba maîtrise ya ko trouver compromis boye ke loko mama Ani ayebisa ki mnani ayebisa ki Daeli abi yo likambu nyonso ngani na batela ka bwana na bino yo likambu nyonso to sololaka pourquoi lorsque mobali no abadio pekiso musala muto liboso olinga okimereza ki ngai parce que nga na batela kutu mwana na yo mais yo ye pa na ngai te oke pa papa na yo donc professionnalisme moko c'est-à-dire que non cerveau nange peli moto ya nina okoka lisusu te na comprendre niveau ya ba film a Poutine isuté
Donc tu dois réfléchir aux amaillés l'été. Ah, ou à la belle vie télévision. Ah, ou à Bandeko. Ah, c'est ressentir, hein. C'est ressentir. Na belle vie télévision. Je vous dis vrai, bon, c'est ressentir. Sauf que vous avez la famille Libota. Ya. Zambenanga. Parce que ça va tout mususu bogota la kaka film mais bogota li film non. Il y a un message quand la loba toujours. Na tableau nyonso. Boyoki na suka nango mama ani a ebisi da elini. Abi que non o sali loko ya bien parce que o bundeli raison na yo. O bundeli raison na yo. Pour peut-être ce peine mobile ya pekisa ki pe wana ke no ko ke de musala te. Elle pouvait pas atiki musala avant dinandaku. Pourquoi se retrouver pas papa naïe? À se retrouver pas papa naïe parce que abundeli raison naïe. Maman dit na souka nango a félicité Daeli. Si elle était faible, elle n'aurait pas vendu nandaku. Et tant qu'on vend nandaku wana, tant que non côté budget et ko kita na sens que mon balo liboko etikali ka moko. Un message nabiso basi alibala lorsqu'il y a un problème on dit que nous avons raison na yo dit que non ah otambola paix bien revendiquer ka ba droit na yo hein revendiquer hein? Dans le bon sens et tout monde qui daïla qui na ngo pe mabete daïli tango ndimi ko zonge pas papa na ye abundeli raison na ye abundeli pesa raison na ye yango bomoni pe maman ni na suka nango sali nini a féliciter daïli a dit que non. Je te félicite parce que au bundeli raison na yo. Ce que y a que pas nangai au faire voir nga boy papa ba erreur mususu yango na salaki. Ya sauté pas maman na ye et pas papa na ye, koto pas sauté pas papa na ye, ndekoti si wow. Ce que botala na yebsa ki bino nini? Na yebsa ki bino ke non? Maman Milo. Aza maman moko ya bien te. Boyoki conseil, boyoki leçon morale oyo papa elomba eko bimisa na suka nango. Wa yebisi nani? Maman Milo. Na bana olobango depuis to bandaki théâtre o na bana oloba nini? Biso ba mama. To lembese ke nan ba comportement mususu nge ya ba soda on dirait to ke na fond ya ke non ozangisa ko fongola porte moko boye oko ma camarade na mwana na yo. Éternellement, nous autres, on a mis qu'on se retrouve par papa JR Ndengini. Pour ceux qui paient maman Milo, wana zaki bien à moi na éternellement. Tant que papa JR a son côté sac dossier na pas éternellement. Éternellement, il n'a pas formulé la mère na maman. T'as la papa ya ça pas papa a osa ni na olinganga. Et ça bon côté la grande famille beaucoup milanga na ba commentaire. To lo baka to saka comme na ni commentaire na film to tu tala. Ce qui maman mi nazaki close na éternel tant que papa j'ai tala nenga dongoli miso on dirait ce pendenge nini of nzambe na ngai bino batu boyina ka belle vie boyine la kenini nzambe musala ne kaka ne sa boyina e mais ce que ça wana vraiment ils a pas si mingi parce qu'ils ont aidé communauté a aidé batu a fongola batu mémoire. Na ministre musala au papa JR a sali na moi na directeur na ye. Si ba fongoli déjà ba mabota ebele ya koloba keno bino boza na ba campagne. Bato misala na bino boko misala na ba ngope na banda kute bosuka kana musala kuna. Donc ba leso ezebele na ozanga ta koloba nzambe na nga ye Poutine oyo nzambe. Yo. Tasi ko mama milone ya komi ko beta misu. Tane ya komi ko beta misu ya wana sikwa ke ko simba papa JR trop tard. Oh papa JR anande ba yaki ko diaboliser pour na nani pour na la rock. Or rengo ça la bien peut-être que non relation wana Poutine tout au pesa biso netinga ma bébé sozo pesa nga musala ya raisonnement. Ozo pesa nga musala ya na raisonner na ba te. Poutine ozanane. Na bangi yo mama. Na bangi yo. Éternel, elle pouvait peut-être que sa maman et maman et papa ou linganga. Bon, mon n'ingue teye. Et teye, on est à leçon, hein. Mais na minijo, beau frère na n'ingo za la taille. Na papa JR, na la rock. Boponi nan. Maman Milo. Na papa JR, na la rock. Boponi nan ni pona moi na bino.
matata kozala na okelo banini ozala matata na bana tande éternel ande akanga kya boy pe kolobako boy bi keno pesa kinga kanda lobie a boy pe koloba nga kutu na comprendre te na bi c'est-à-dire que non la rock passe à l'équipe des gens zela et wana kei ce qu'on a teli koto la rock tant nani grâce luzo la zo tuna boni position ngo ya petit momi ngo bozo continuer tondeni la rock a dit non to mona na te nga pour moi na kanisa peut-être la rock pe a bombika que non grâce à comprendre te bango be na kuzu bakutanaka moko pe na raisonner na bi tamusu déjà le temps makambo ezo inda koto ba yebi déjà makambo ezaki déjà la rock azaki asa leki ndezemi etikali botala niveau au Poutine au komisa biso na ba raisonnement siko tokoloba ndenge nini po papa jirana na papa Serge bazaki batute donc bango bikota kota tamusu pe akotelaki mwana na nganga ka benda esprit ya mwana siko atabino moko nani papa JR wana toke pa ito zonga la grande famille hey nasuki na noao ok siko epa nani epa Davina ena poème moko kitoko na se rappeler lorsque nazaka na primaire na ba 6e primaire ok na ba première CO deuxième CO ba poème moko boy tozaka zalaka nango ba poème tozali na ba kaya ba poème tala komaka ba poème ebele ya bolingo ne na se retrouver sous ce pas Davina yoka poème kuna ya français milai écoute ni pena na Vini kuna. Hey, Poutine, bravo. Tableau na ya Vini na Davina na suka. Oh non. Na logique. Vini azaki mutuka ya rozongi nani Davina te. Davina ta koya nenga yaki aye moko pa yebi que non c'est difficile pour pardonner mais essaye. Donc, aye qui n'est qu'à tenter chance, car au balobaka que non tenter chance, simbi te. Ya qui tenter chance, à zone ma misu. Venez c'est la porte. Kende. Au tali façade oyo, Davina pesa kibiso. Asa telemi na coin kuna donc asa prêtre ya kolobaka soki kaka Davina a telemi a sauter. Aye mbang. Poutine ba coaching ya Poutine. Bon landaka pe ba coaching wana ngana landaka coaching na tout tala ndenge Davina telemaki na coin. Aota na mouvement. Mais non, Vini pe akota ki na personnage o motali penza que non Vini alakisi douleur ya momi na ye o ya bala na bala. Momi na jo musunda osa nini? Aolia ye Jomo boye, c'était fort pour Vini, c'était fort biloko oyo adabimi saki. Davina pour toi ça courageuse parce que Luka azonga ki kuna ake ko tenter chance. Nanga kutunga na ko kena ko zonga nanga kuna te parce que c'est bébé lumbi solo. Elumbi solo. Parce que Davina tali déjà pas na bango kuna bazotinda e kendo so mandunda. Ezala ya mabete ezala ya kokauka te talambisi boy donc yoko tika la tana reste te yakana mama na bon moye eteya Davina azaki pe na ba stratégie et belé o alinge pe ka ko convaincre Vini ya keno a travailler le quoi to moni nani Daeli abundeli raison na ye. Elle ne sait pas laisser faire. Dans un étiquité, pour la raison que non, na tanga classe il faut na ke musala. Libala si ça déjà kufa et kufa. Et kufi. Quelque part et quel message que na ba papa na bazanamité mamabe. Na libali bazanamité mamabe baza toujours quand na ba arrière pensée. Oh et comme il vient comme il ça Patrick. Et ngana beta ki o fimbo na bi kene pas moi sinon kene kusa abo. Et balou ke lié. Tanenga komi ko beta misu mais non. Bravo aussi à Patrick parce que Patrick a kota ki na personnage ya koloba ke non. Donc nabimi zoba. Tanenga zo fongola misu. Tanenga donc ota la réaction à Patrick a pesa ki penza o Belvia lobaka pesa nga o na o luka o ya boy. Et Patrick a pesa ki ango.
parce que nga banota mouvement nyonso Patrick tout otali ndenge azo fongola misu otali ye penza boya moni penza nga na suki na perdre moi si kaka boye na buzoba tangu Daelia ekoloba papa c'est mon mari à la fin des comptes nazaka moi si nae parce que abalanga et voilà ndo moni psychoyo Patrick a soupiré que moi si nanga zongi babiso ba musuto bandolo bakake no Daelia boya e mais il y a eu un message pas belle vie il y a que no Daelia boya était azongi c'est parce que atei inde mobali ye ndenge azawana Patrick vi na ye mobimba akomeka siko nanga bwa ya nani ya vini soki azwi mwasi na siko ndako saleka bazwa keno ke musala te to ko libérer akende musala c'est par là vous allez comprendre que non belle vie hasard écriture Poutine et délai c'est-à-dire popo à bombarder popo Poutine oh my god voilà aussi ici leçon morale aussi vraiment leçon morale très bien vraiment to clôturer pe année na leçon morale non c'est ça non le 29 décembre non lobi déjà les 30 dans 2 jours ah et si lobi rozala ba making of et après présentation to éviter Poutine so ba otie la ba banto banda je sais pas mardi parce que jusque là na monité hein na monité so ki nani affiche koti déjà na éviter Belvi TV promo ce qui affiche ce côté signalé nga parce que nga na monité ce que vous avez déjà au bois kelinga Belvi TV promo bande ko bokele ko voter kuna ba oh boyibi ide na biso bino bozana ide mama na bino ye wana boche par terre bozanga ko pesa ba ide bimi koto bozo ya pe ko lo ba boyibi ide na biso mama na bino bo pesa ba ide nini ye wana tanenga zo bambana bo pesa ba ide to ko lo ba o bolobi o mama en Afrique du Sud mais non to solo la grande famille to che ba sali likambo ko lo ba keno banani bactère ne bazana ba accompagner ki Poutine na biso de na 2024 nyonso ba film nombre ba film ezaki 26 bactère ba jouer que tout et tout ba catégorie ezawana ba voisin bazoya kuna pona koloba keno boyibi idée na biso est-ce que bino bozaka na idée poso bino bozaki na idée mbe mama bino bambani nenga bambani wana te bosila mako bino bozanga soni boendeni dans la vie il faut savoir se gêner pour ne pas gêner les autres idée nini parce que so bino bozaki bato ba idée mbe mama bino akomi nenga zo sila na lokwa mungu nenga sila kati ya mai bo mona te bo pesa ki ba idée par contre de bo baloli pesa bo silise kitoko. Donc bokomi wana bokomi on dirait bato moko bo rêver boye banzela nini boko kende te bozo ba te nini bozo ba te donc bokomi on dirait bozo rêver bosilama na bactère ango bino ba catégorie bo cha bactère nini bo fingi bactère on dirait likabo kabali bactère na mama bino to rappeler bino bokanisi bactère bako acteur nini wa kozana esengo lorsque amonata eloko esalemi ba catégorie ba voto esalemi na Belvi TV promo et puis ba comédien combien ba sepeli nango bino bokanisi soki ba comédien ba se retrouver kuna pas bino eza pasi ba sepela nango te parce que ba et pas bino les acteurs pardon les comédiens ba za insulter na niveau moko pas comme possible. Bomoni titre nanga la grande famille. Bomoni titre nanga bomoni pe photo en miniature. Na mataki déjà ngayo. Ah ouais déjà il paraîtrait na kangina no likamulanga ya promotion to si film na biso ya leçon morale vraiment ezaki top. Ezaki vraiment top ya koloba que Belvi ayeko balusa biso na dernière minute. Donc, vous imaginez, vous raisonnez non coaching oyo a coachaki nani éternel a lobi ke non moni yo tango wa no tuna yo koloba kutu te po koloze meza papa yo c'est-à-dire que non otali na soki lobi ke non otanga papa yo moto nini ekopela siko yo tali kaka grandeur a moto wana beta kaka vanda kimia oloba te biso ba mususu to kanisa kaka la roka ça leki déjà mwana oyo botala ba niveau nyonso ya ba biloko na ba pesi biso na film éternel pa ke nango kitoko
C'est-à-dire que nos acteurs nyonso ba comédien nyonso o ba accompagner sous leçon morale oyo ba bravo na bino parce que bo pesi biso ke kuna pas maman étoile façon bandi ko maltraiter moi na ye moko Davina po abomi libala kuna. Et vous savez quoi? Et loko moko nani na loba ki yango kutu c'était quand 2 jours oyo Vini a soulevé ki yango a ABC Davina lobi ke non. Tant makambo ebimaka mama na lobaki nini? Mama na lobaki keno eza ko zanga distraction eza ko zanga nani na kati ya ndaku yango esali nini? Esali abima libanda bongo. Siko Vini azotuna yo mama na yo alobaki bongo siko tango ozozonga boy parce que ovanda na kati ya ndaku ozwi déjà oyo ekolongwelo distraction. Mais ba mama oyo bateyaka na ba groupe kuna soi-disant ba muziki banini. C'est-à-dire que no Poutine a eko reverser ba mama wana baza ba incompétente, baza ba faux mama. Ba groupe wana eza ba faux groupe. OK, pas etozo ba faux groupe. Pour la majorité bien sûr totali ba mbebe ko elika ba o baza marié mais bango ba minimizaka ba o baza marié te ba jeune fille, c'est comme si que non dépôt ya libala kangama. Bango ba clôtira. Ce qui n'a pas de loba dit qu'en bas Poutine on a une heure du temps parce que c'est trop donc il faut qu'on loba. Alors on a tangi parenthèse to sepeli lobi to la making of to seka malgré to zela Poutine a matisela biso ba air à making of et voilà talaka ne papa JR a dongola kimisu na making of ezaki ndenge nini. Tangu nani adazo beta ba bordure wana zo ebisa nani Vini ke non boye balcon, salle de bain, cuisine, salon. Na making of eleka ki ndenge nini. Bo seka ki ndenge nini biso peto seka. Nzambe na ngai décor. Maloba nyonso bane ko bima wana na yebaka te nzambe na ngoso ko zana ndeko lokwa décor. Malobe zanga kate donc ye tiré et bimi mbamoko ne ba te so izaka inspiration so izani ni nzambe nanga avec décor ce qu'on a making of tango zo niata penza zo bete la penza ada ba bordir na making of eleka ki ndenge nini bino bo seka ki ndenge nini Poutine biso peto seka making of so kitaka na ba 12 minutes 14 minutes bo sa biso boye poani biso peto linga tokota na ambiance na ndenge bosala tournage boseka biso peto seka ça bien. Voilà, je crois le message est passé. To sepeli na leçon morale de film ya suka oyo Poutine a clôturé le biso na 2024. Alors merci à toi Poutine, oumela maman, oumela musala kitoko, on est là pour toi maman, on est ensemble quoi. C'est-à-dire bon dimanche na yo ici que zomelio. Bisous ici que zomelio vraiment oumela na équipe nyonso ba accompagner ka mère. Alors merci na bino 2024 ezala qui vraiment ma bene bandelime na suka nango nzambe vraiment ami monisi. Voilà. Merci na bino nyonso bandeko, merci bino nyonso bokende kota la film. Les retardataires boza wapi? Boza wapi bokomi bitambola na yebela bino boete famille libota. Ressaisissez-vous non? Pour se ressaisir na nous pardon. Bokomi bitambola na era film c'est ko tu bobo sana. Bino bongo boza 2025 na zabino mayele. Alors, la grande famille na kangi na koti siko lisolo o na memela ki bino. Je crois que mon titre na biso bomoni pe photo ya miniature. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soit disant que non idée ya bango, mais koto bozo poataka ba comédien, bozo poataka ba artiste. Bomoni ada, bomoni na ba deux demoiselles wana o ba soit disant ba bombo ya Sila Bisalu o ya za mama Sila Uka. Il paraîtrait que non na film moko ya Ada azwaki bango ba jouaki na film ya Ada soit disant long métrage moko. Ada azwaki bango. Sikoyo problème eza awa eza que
bango baleza bakwiti balingi bana oyo bakende ko jouer na ba filme bakende ko jouer na filme ya mutu oyo asolaka na mama bango te je sais pas ada aza un problème na sila mais moko il faut se gêner pour venir informer aux gens que non ada aza un problème na mama bino hein siko yeka kaka ba problème na batu yeka kaka ba problème na batu tout nanana nous kaka to réfléchir le quoi batu parce que lorsque vous bima vous ne vous rendez même pas compte ya koloba ke et vous attendez mutu moko boya ko raisonner ya koloba ah tangu tozo ya boy to loba boy ke non au moins te ke non ko sopa biso ya koloba ke non mama biso abeba na kaka na batu je crois ezaka na film moko boy ada tourna ka kuna boy je sais pas combien de films ada tourner kuna mais je me rappelle na tala film moko kala ada tourna ka kuna please can you switch on the light yeah thank you bozo dans la grande famille lelo ba ekotelemela ada ya koloba ke non basi bana mibale oyo baswa diza ba bombo to pesa bango ka bakombo na bango babenga bango ba bombo na bango soit disant que non bango bakoki kokende ko jouer et pas adapté parce que ada ndenge azawana aza mutu a belle vie a jouer ka pas belle vie mais ye basu bayoka na kana sila ukate hey mon dieu mais non maman bébé ça yé parce que ngata nazo ya boye na ye pour na to réfléchir ensemble mais ils a pas si peu mawa pour na sila ils a pas si peu mawa moi bino bato sila na bobenga ka bato quand nenga bozo ba odasa ko benga ngaya wa ya ko mama toi tu exagères là est-ce que boki ko benga bato o bazo rendre si la vie donc ba bamba na se boki benga bango te bo maîtriser na bango pour na musala ndeko na bino wana pour nga mama bébé c'est na finga te ngana ya na na vérité quelque part on a loba que ça pour na ko aider bino so ito bito ça la part des choses boyo ka que maman bébé ça pesa ka ba conseil ah si ko boyo ko tele mais la bana o ba soit disant que no ba ke ko jouer et pas adapté là bo che siko bana oyo bo che bango wapi bango mibale wana bo ebite ke no bo semer déjà loko moko na kati na bango ya ke no to mi yebela parce que bato oyo na bino bano bo mi yebela kaka bo mi yebela na bango ne bazana ne bo matisi bango la miniature soit disant que no ba okiko kene ko tourner pas adapté oui parce que ada a tourna kana belle vie télévision ada a tourna sous koto te bino de bo informer nga na éviter la grande famille so que za solo que no ada sola sous na sila ou kate bo komina nga na ba commentaire mais so que za bongo eza participer mawa po na sila ce que tant bo lo ba que no bo zaki na idée ya ko sala que no soit disant ba vote na ba artiste wapi to sola na opembe na ba artiste wapi o ba ibibi no idée na ba artiste o wapi o bo finga ka butulo kwa moi mawa penza la grande famille et comme que non bana o ya bana ya nani bana ya belle vie bakendaka ko jouer par-ci par-là te bino boki ko mi pesa respecter na otela bino audio pardon moyo kabino moko babalukeli babombo babalukeli babombo babalukeli babombo babalukeli babombo babalukeli babombo hey Osez. Pourquoi bana bela pourquoi batambola te bazala ba bilong mabe banzote kauka me bavanda ka pa bango bakenda ka pa bato bayokana na mama bango bolandi il faut ka ba tia Poutine na kati na makambo oyo eza problème te bana ngwana boolo babaza mabe wana bana wana pe bana na ba osa musala kitoko Bellevie azo éduquer bango kitoko Bellevie azo tia bango maîtrise de soi aola kisa bango ba ozo pe mabala na sima wana tango bido boolo bakeno boy bango baza ba bombo bazo pe libala to mona bango awati ce qui baza ba marchandise à mama binote pourquoi bana bela pourquoi batambola te bazala ba bilong mabe banzote kauka me bavanda ka pa siko na minute oyo babalukeli nde bana mibalo ba soit disant ba bombo bomiyebela bomoni mabe bino batona bobenga kana toi tu exagères na minute ba toucher ba bombo bokyo mona te ke no na minute ba toucher ba bombo
Donc bobendaka bilili ya koloba ke no ba bombo yango oyo soki ba bombo baza sous pembeni ya mama bino te pour kutu na ndele ba bombo biso kutu toza ta na besoin na bango kutu te pour être vrai nga mama BBC na lingi ata komona bilongi oyo pa belle vite na oloba bango vérité na tiema ina munoko te. Linda elle s'est bien comportée lorsqu'azaki na ngambu. Linda pesa trace a eloko moko te na ndenge ya mabe po na Poutine yango to bundela ke ti lelo to kominda kumoko na Linda. Mais oh mibale oyo pardon toza ta na besoin na bango te. Soki ko yindela bango moko bakomiyebela kuna bakokende bango moko bakomiyebela siko tango bokomi kobenga bango bokomi kotelemela bango awawa nga soki bana o bazaki baleki na ngai na oyebisa bango bomiyebela ekomi oyindela bino ekomi koyindela bino siko na ndenge sikoyo yesila uka rezonaka te parce que bakolakise babitala siko bakomi omemela biso baproblème kuna kolobaki bino botalela ngai na kotalela wana bakobanolia bino mikonyo nyonso boye bakomatisa bino na miniature. Chéri kalobaki yango mafinga eleki aki alakisi kuna bayebise ka talela ngai ozokufaka bazoronjaka baoliaka yo bazoliaka yo ozobatalela ngai tu dis rien. Hey sikoyo ngana otuna kuna nano epa na bino kuna boturnaka na délestage bango musala na bango eza ya théâtre nde mike pe kuna eutaka siko bino epa na bino délestage bakende kotourne baplace mosusu te oyo babengi bango ou encore baranki na mama na bango bango déjà balataka yango mpo bapesa baposition mais baposition oyo bango bapesa plus tard baorekretaka nango baosimbaka mitu bana oyo. Mais soki bakozala bana moko ya mayele na minute il faut bamiyebela na komiyebela na biso kutu epa belle vie toza ta na besoin na bino te bomiyebela. Sotolinga ba impolite munda mwasu mutaila nga tomi da fula ba bombo parce que fula bango bazwi ba vertige okenda na bashana ba ngana bando nando lobela ka asila ba bombo na bino na lobela nga su bango te pardon parce que ba bombo ngo fula lobi ba komi ko se retrouver pa ba voisin pa ba fika asila na lembi na nga ka ba ozo fixe ba komi okenda pa ba voisin tout ngana ofula na su ba bombo ngo te pa kofula biso to bito sala la part des choses. Linda ebi musala na ye. Linda ebi musala. Linda pe azaki ne orgueilleuse te. Linda sala na ye ba vidéo ya ba mbwakela ba vidéo ya buzoba te. C'est-à-dire que non kolongwa ya Linda bomona ki Linda lokwa zoba. Bino bokomi bo soki ba trésorière soki ba chefutaine ba balukeli bino. Nga ezolekela nga makasi Fiko lorsque boye bofingi ada soki tobi to compter peut-être na acteur ba comédien ya mibali soki il s'agit ya tozwa 10 penza ada ozanga te na 10 wana c'est-à-dire que non soki ada zo jouer na chaîne na yo pesa nzambe no merci ba ada wana bazo reflecter ba image ya ba bobo. Donc otala ke non baza batu moko boye na ba film na so oza na film benga ada botala eloko apesi biso na nani na leçon morale sikonga nazo tourne ezalaka nanu nini ya sila toujours kobeba na batu sikona bino batu wana bobenga ka batu ba soi disant que non tu exagères boye sila sikoyo boki ko se rendre compte te ya nanu botali nanu bozongisi nanu botali nanu ya lo ke non ba comédien combien o ba se sous pembeni ya sila te. Ça dit à quoi? Toko ta 2025. Beaucoup réfléchissent, toko ta totike na 2 jours, toko ta 2025. Mais bo indi c'est la na nous un. Ada, bo indi c'est lié sous na ba soi disant ba bombo na ye. Où allons-nous? Où allons-nous? Siko mabe siko ya sila ukeza nini? Bino bokanisi ne bazo attaquer bango ya yebite ayebi au moins na boya sa souffla ki na cesse bo yebisa bango parce que ya zo kokate tellement ba yebi ba faiblesse ne belé ya bino kaka kuna bo yebisa bango ba attaquer bango po bazonga batu. Je vous dis non c'est ça possible na sila
nyonso eza possible, je vous dis. Parce que kotala kaka ndenge azala na bana na ye baswadiza babombo lelo tomona bamatisa bango na baminiature balobela bango ndenge bazolobela bongo bokoloba keno sila ayebi te. Yeswe poti lelo atika koloba te eloko moko te mpo na linda. Mais soubasma bane koloba impoli ya wapi. Soki azaki impoli. Mais maman na yo bane kosola na maman na ye. Mais s'il faut que sa maman na yo non na moni mwana na impoli. Donc ezaki nango raison valable te. Ezaki raison valable te. C'est que lelo abo toucher banango o baswa diza ba bombo na bi. Oh Zabela gaye toko ta 2025 dans des jours ba iniseli susu ye. Eh Yahweh, dans tout ça, moi je vous dis vrai. Au moins ba matisi bano na miniature. Au moins quand ba sali bano ba émission. Eh déjà yebi. Asala la sourde oreille te, asala on dirait yebi te ayebi. Tango bango ba kokendo landa ye kuna webisa bango botalelanga ye koto azo bombarder bo attaquer bango koto na yebi. Ne bano sala si sherika. Est-ce que ata na yebi ke no bolanda ma BBC. Et puis boya ko ba maman on est Afrique du Sud, pas de problème. Je suis une mère de 2 enfants. Moi si nous soit saboté ça déjà maman. Ngana zo ça bino toujours ka na réflexion ya bo réfléchir. Au juste ye mutu na bino ye mama bino otika na batu combien pebe na ye otika na mutu te parce que tant bo rendre bo sa babilo kwa na nyonso bino nde boke ko jouer na ye je ne pense pas yango moninga mama BBC na oloba na omona ngo suspect makasi ya façon oyo bazwaka monopole ya ko toucher ba acteur ba comédien oyo ya jouaka na bango o bazaka pembeni na ye et ya lobaka eloko moko te par là nous allons vite comprendre que non ye mutu otinda bango te. Amoni déjà peut-être aoki kolobela bango boyete ya koloba keno bokende ko jouer pas adapté bokende ko jouer pas mutu boyete bokende ko jouer te ya na capacité wana ya koyebisa bango te mais sikoyo a souffler ka akuna keno bo matisa bango na ba miniature na likambo boye comme ça basa nini ba se retirer boso comprendre makambo ngo ekenda bongo na kosi bane ko tozawa pour façon à bimaka bango baswa diza ba bombo bino pe botuna kana délestage est-ce que vous réfléchir à tane lokwa na ya koloba keno bino botuna kana délestage mutu soki akei na ekuna kenda kuna ko enjoy soki wapi kuna koto yo bokolia te siko bazela kaka tango akokende kuna yake enjoy azongi boye bino bovanda ka bango bavanda ka bazelaka et kozala pe privé ya façon boye ozo eloko moko te pardon hein. Tozawa, un bon jour. Vous pouvez savoir qu'à Linda a raison. Faut pas toucher bano mibale. Je ne pense pas que non il fallait pas toucher bango ne ba toucher na ko pekisa bango pa nini. O mutu alinga ko yebisa bana o mibale ya koloba ke no bo jouer pas adapté. Eza ye moko sila. Eza ye moko sila. Sko azota la boye ya za mutu moko dia zaka loko asoso donc aza loko nani asali boye a lobby abatami bo pesa nga raison boni matière de ba madisi banana ye aza donc ye mutu apesi matière bo attaquer bango loko ba komi ko jouer par-ci par-là bo lobela bango comme ça ba ozonga batu je vous dis bo kanga kama lobo na yebisi bino pona bana na ba chéri na yo atanga lelo na ya ko loko tatana na kozwana na ta Sylvie na zui ata Tegra na Matisse Tegra OK ko jouer kuna trop Tegra non eza business na ngate eza business na ngate soki na moni mutu abana ko jouer pas et pas ni lobo kene kuno kene ko manquer peut-être Bellevue kene na bilobela et yeli biso na mato inde to ko ya ko telemilango non ki pe ko zwa bana wana te bo baza peza ba close net ba keni na eka bana na ndoko ba keni bana na oyeka obandi omatisika bana na ba miniature ezo pesa santé ezo pesa sens te. Vous allez vite comprendre que non bana basi onenge kaka ne ba matisi bango na ba miniature mutu moko azana sima wana
Donc elle souffre intérieurement lorsque azomona ba okende ko jouer ba film na ba chaîne abatu, elle souffre. Siko à quoi bon ya kozana ba rankini ya na batu? À quoi bon otika batu neti Belleville kangi ne batu te. Tango olo bakeno o banana bakena Belleville kangi banana te. Bakeni badaeli ba oke ko tourner na ba film kuna na ba grâce luzolo ba RDC sokinini kuna ba tourner na bango. Bazo tourner na bango à l'aise. Belleville kangi mwana moko te. C'est juste que non, elle a ses principes lorsque tu travailles avec elle. Elle a ses principes, c'est Silly. Et comme à bas niveau oh lorsque vous bango ba komi ba privé, non. Tant que ba komi ba privé, il faut yeba que non ata film koti te futa bango. Ata bo travailler te futa bango, là ndozo ba privé. Mandeko boye bakate na monde ngo ndenge ezokende wana Linda na Gatsby tane bakena ko tourner kuna pas akepa muchopi boye koto kalikambo de lestage et même là il va problème siko boye koto boya ko loba ke non oh na bat bazan sima ebi na ye aebi yenda pesi mon d'ordre ya ko ba matisa bano na ba minyami ya ko kine ko sola na bango te siko nani azoboma théâtre. Nani azoboma théâtre? La grande famille. Nani azoboma théâtre? Bana biso ngape ana lapi na mamba ofula ba bombo bo na mo azu mutai la ngatomi da fula ba bombo parce que ofula bango ba vi ba vertige okenda na ba chana ba ngana bando nando lobela ka si la ba bombo na bino na lobela na su bango te pardon parce que ba bombo ngo ofula lobi ba komi ko se retrouver pas ba voisin pas ba finga si la na lembi na nga ka ba ozo fixer ba komi okenda pas ba voisin tout ngana ofula na su ba bombo siko boyo ka mutema pasi ya bango ba kende ko tourner place mususu pourquoi ba signer contrat mais to raisonner ba signer contrat ou encore ba buki mibeko moko boya ko ba ke non ba signer contrat et ne bazana baza ba privé ba ke ne côté mususu te voilà avant boye la bato ba masolo bo il faut na bo tenir bo se rendre compte de loko wana ya ko ba ke non ba signer contrat même bureau ko tuno bozana bureau te sorry structure na bozana ngote. Boy la pe biso non lisolo to kanga 2024 boy la na biso lisolo ya lula kenda wapi to ça pena besoin ya luleti matise la biso ya lule na badama minya awa la grande famille c'est grave quand ndenge Linda lobaki ke non na eko yeba ke non ba bengana ngana eza na réseaux sociaux. Et bandit déjà bomi yebela bino kutu nga kutu na Belleville télévision bano mi balé ngi kutu te bano baza ba virus moko chez Belleville c'est la qualité chez Belleville déjà to clôturer kuna déjà na Linda et ceux qui puti na uzaba na mususu za ba honnête ba éternel là outi ne ko 6 années classe kuna na ba ceux qui ba art ceux qui na ba nini na bino bokenda kuna et aye déjà Poutine déjà ça nini a baptisé musala bozo salate mais boyo lingo kanga bana bato botika bango bino botuna na délestage tango bokomi ko finga ada est-ce que ye maman bino ayebisi bino ke no azana problème na ada il faut aussi savoir et loko bo sala wana nde lelo gesho a se retira gesho alingaka place azoke ne bapesi respect so yo bolandaka interview ya gesho alobango chaque fois place ba opesa nga respect place na ko fréquenter place ba opesa nga respect te na o fréquenter te siko abo toucher siko ada na bino ba comédien façon ba traiter ka bino na ngamona ne ba finga ka bino ko sai ba tumoko bo ifale bo lingi la bango bulu ya ko ba keno plus jamais to kene ka nenge nani azwa courage prise ka bima binga makolo na nga mikeo lisusu kuna te toujours boye bisanga ke non boye
mais yé moko sila naza ne problème te mais soko landi soubasma tango ba bima pona ko attaquer kaka prise kawana yé kaka nda sa benga ki po ya benga ka je vous dis vrai ata oya bana oyo asa bengi wana siko asila mi azotala tango siko bano ba okeolanda ba okeolande boy o botala basali biso boya oyo ça va bango ke non bino botalela kaka ngai c'est par là vous allez vite comprendre chérie ka ça ça lobi yango Ma ouais. C'est grave. Biso to uti na biso aussi sa filme na biso ya leçon morale. To clôturer nango 2024 to clôturer na leçon morale. Bandeko bo continuer bo kene ko voter na moni bandeko ebele ba osenga nga lien na otinela bango comment voter. Et voilà. Bandeko ba osenga nga ba nini awa. Baba lukeli ba bombo. Maman, mais franchement, c'est pas c'est pour ça la hypocrisie de tozo boya si c'est plus biso toza so baluka tangu tu aba ko eza jeune bango ba osala po bakabula ka sila na bana na ye kaka. Eza jeune bango mama tande basale mutu nani mutu pasala kindika. Kandika yo pe. Ba tucho ba siko boy. Eza ma pe bo tika bomba ya bo sala non ba comédie bana ba jeune mabe baza pe ana jeune mabe bana ngoka bo bande ko seka ba ebi o jouer te ba pot de fleurs bangwana ba komelengi ya kobengisa na franchement botika sila na bana de bolingi yete botika ina bana na ye pourquoi bo saka tu bo panze na bana siko na lobi ba artiste comédien to ki pa ito zonga na babanda kosela bino ba analyse boye po bozui bana na mibale moye za te bo sundola bana ngo to ke pa ino to solo la kaka po ba matière boye kota te les artistes comédiens bino o boye bi bozala ba chaîne na bino bo pesa ba chaîne na bino valeur ba comédien bazebele ba comédienne bazebele ba artiste comédienne bazebele loko ba bandi ko matisaka bino boye neti ba matisi ada bo miyebela comme ça botika bana oyo botika bango conseil na kopesa na bino ba acteur ba comédien bozana ba film bozana ba chaîne bo koma ba film na bino bo éviter bana oyo te botande ba matisi ada uti ko sepesa biso déjà na leçon morale azwa davina na balcon mabe azwa davina na chambre mabe azwa davina na salon mabe azwa davina na toilette vous les comédiens non bosuka conseil na pesi bino mama bébé sa pesi vous les artistes comédiens oza na chaîne na yo ya YouTube po ba matisa na miniature ya motindo aboyete bo éviter bano yoko bo éviter bango pe ba sentir que no bo éviter bango ne ba ko miyebela parce que balobi na minute bino eza stratégie bo sala po bo kabola bango na mama bango non so taliba nango pe ba yebi pe ko jouer te bozo bango ka ya keno complexe ya batolo ya bapembe to ya banini yango c'est quoi ça baba na omatisa vraiment ada vraiment ta nengo za mbingo yebi na ko jouer très bien pona deux têtes kaka deux têtes oyo bengaki ba matisio na miniature siko yo mususu oyo za na chaîne na peut-être oso komi film le bike no okotia ba bombo oyo miyebela bo sundola bana oyo bo sundola balobi bino bozo sala stratégie po bo bimisa bango pembeni ya nani ya sila uka bo miyebela bo éviter bana oyo ko bo éviter bango kitoko te sonde sila na ndako na paso bokie ko mo le ko se bo sala bo mo te on man nem to jouer na bolingo bana théâtre ba nota lingayo mutu ba linga ba de vrai ti luka yo mo na mutema na o ba o nini o linga ko mo yo de twinga kunoka bana na yo oza ko so affectement de ko yo o bota na ba o to za no step o linga no ko lo ba te po boya no problème
Siko bango moko nde basalela pe charisme mama na biso balingaka bango te pa na boye pe mo boye basi bana biso ngape ana lapi na mamba ofula ba bombo na mo su mutai na ngatomi da fula ba bombo parce que ofula bango bazwi ba vertige okenda na bashana ba ngana bando nando lobela ka sila ba bombo na bino na lobela ka su bango te pardon parce que ba bombo ngo ofula lobi ba komi ko se retrouver pa ba voisin pa ba fika sila na lembi na nga. Quand on va fixer la commune qui n'a pas la voisin, tout le monde a foulé dans sous la bonbon, on t'y passe. Non, le bien, on a sous la bonbon. Biso ba fanatique, donc il y a si la ma bête, mais bien on doit prochainer aux alaranaïs en tout cas pour Simba comme Yaya. Tout le monde a pas ça fixé, aux alaranaïs aussi là déjà c'est fixé, elle puis déjà fixé maison fixée, hein. Botika. Ezaki ka botika atosa ba dans les ndika ba basala ki tout ba séparer kana nani ba bengi seti ba tinde pa muto. Pour votre information, il y a personne Linda yango na olinga ta ko benge Linda te po Linda na nga na omona ngo kaka za ex onge na omona to yango na olinga na nga ko benge Divina, Linda Abima qui a sali sortie médiatique, elle était claire dans Malobanae. Elle était claire. Oh l'ande mission vous sentir que non. Ah loba oh et outi pesant na katia mutema et oh eza vrai. Ce qui peut-être à loba qui m'a belle au kuta, bon peut boire ko contredire. Bokoka kite boye kaka ya soni kaka en passant mais à loba qui les ana mutu moko ta ça qui makasi que non ba récupérer Linda. Non. Soko ke na Bella télévision eza na bana ye moko Linda lobaki na kuti na kuti peza na Belle Vie télévision na kuti peza ba jeune ya boye peza bazo incarner pe ba rôle kitoko. Est-ce que Belle Vie akele laka ngana loba chaque jour Belle Vie oke osaka éternel ye wanat Keni alobaki dini Keni asisi classe na ekuna muto abimisi Keni c'est Belle Vie siko aya bakende ko beta bale ya soi disant bazwa ndika bazwa soki benani Linda non Bella ndenge zawana ye moko forma ka batu ndenge zawana Alex abima combien de fois ya kolobaki non ye moko na Linda na eko se découvrir na biloko mususu na eko se découvrir biloko mususu za na kati na nga na ye bakate Belle Vie edenga ba porte mususu efungwa mi yake no eza na kati na nga est-ce que boye bakata ngoloba ba biloko mususu est-ce que boye bakaba biloko wana atanga mama bébé c'est le loso ina kutani na Poutine boye pa abeti a coacher nga pe na jouer pour yaza coach na kutani pesa na Poutine boye mama bébé c'est papa coacher nga boye pa na beti ngo pe dada siko akele la kate akele la ka ba actrice te ba comédien te ba tout combien o ba linga kata Belle Vie benga bango pona nga kutu soué na nge koma keno Belle Vie zoka ba na o ba aussi ça ba classe ba jeune na nyonso a former bango ba signer ba contrat ba buzo boyo te a signé parce que au moins na bana ngo ba oya bazana posa musala na bango batangeli yango classe ba linga ba valoriser musala na bango Linda lobaki nini aza argile amitike pas potière a sala na ene a formé bien Linda déjà yemo ko moni déjà que non Poutine aza portière siko tango ya koloba que non ba osala plan moko pour ba benda bango na nini yango ya malunga Poutine yemo ko coaching Poutine yemo ko okyo bana bo amemio de zéro amemio otika makambwana otika ezaka bo uchaka batu na ba confusion c'est pas bien na gangi pe mingi pardon bad non mais la mai. La grande famille, tokutani non? Tokutani prochainement, bah bisous, bye, boy, aimez, beau partager, beau qui peut que vous votez, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.